liloba ya nzambe bomo ya seko oyo bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya nzakomba mpona mokili mobimba. Totombeli bakoko banso ya mokili mobimba 18e édition ya manaka oyo etali fete ya bilanga pamba te tolobaki yango polele ete uta kala nzambe akelaki likolo onse apesaki biso programme d'évolution ya bomoi na biso pe ya bomoto na biso nyonso wana esengeli totia yango na détermination ya baparcours na yango mpona tokutanaka na aboutissement ya ngonga nyonso. Yango bakoko na biso baelaboraki programme oyo ezali kodétermine vie sociale ya bomoi na ngai na yo mpona ezala idem ezalaka na badeséquilibre te ere moko $3 emati ere moko ekiti elingi kolobaka makambo wana na kongo ya sika ekozala dispari. Kongo ya sika vie ekozala juste équitable mututu akovivre mpe akobénéficie rentabilité ya bolamu nyonso oyo nzambe apesaki ngai na yo likolo nse. Na fete ya bilanga ezali présentation des revenus à misala na biso. Et pour le moment, le quoi toujours préparé par rapport à la loi des projets, pe ba makamndenge na ndenge, to salari juste na ba tourner où ezali nécessaire ya okende Égypte pe Sénégal. Ezali toujours pour na ko alimenter ba pouvoir mususu ezali ko tokuna et là la pongi parce que biso to perda reconnaissance de l'homme noir. Tokota na ba reconnaissance ya makisolo ya bato mosusu ale moye tosabutire eza te tokozala bloqué mpe tokangama esika moko. Donc lelo toza na 18e édition ya fete ya bilanga, fete ya kopresentaka revenu ya misala nini oyo bino bosalaki, programme nini oyo bomoto na bino ezotambola nango butu mpe moi. Mais repas ya fete oyo ezalaka diversité ya nature. Il y a la diversité de la nature, mais il pas d'alimentation, et puis ça a accès, il y a des tout, et ça le rôle là repas, oui, il y a périodiquement, parce que tant que la fête à bilanga et la période, il y a des fonctionnants, une période, il y a Maroc, il y a des morotés. Parce que Congo a axe central, mais Maroc a nord de l'Afrique, a bénéficié d'un aspect européen par rapport il y a des limites frontalières, il y a l'océan, il y a la mer. Mais il y a des bénéfices, il y a des lacs, il y a des fleuves. Même dans le contenu d'alimentation, il y a des montées parce que il y a des gens qui attachés à l'océan, à la mer, il y a des mungwa. Il y a des vitamines, il y a des protéines, il y a des mais il y a dans le centre cuvette central. Et on aime te tonda na ba vitamine et biloko wana lelo yo eza dispersé bazo yiba yango na désordre yango biso communauté internationale bantu to yesiko to tia ba mise au point ya ko régler citation ya détournement ya bolamo bomoto na ngana de façon mutu mwindu yemo waku aza propriétaire ya biloko na ye azwa nanu responsabilité na première position. Après kotala siko baka ya ba pays mosusu dongonga o tozo kende bakoko bazo tchumola mutakala ya chaque peuple pour na to comprendre que bazaka na bona eloko mote mais babando bangisa biso suite ya biloko bazo yiba pa na biso pona ni po batika biso kidiba bakoma oleka biso na maele bapesa biso l'espoir et détourner biso notre propre credo. Alors quoi ce qu'on voulu ce kimbango ye kozong sa biso na nzela yango. Donc les lotos na 18e édition. 18e édition, tokumisa nzakomba, tokombola lokumu na eli kona nyonso elongo na bakoko na biso babandaki na yambo. Pamba te biso tozotamboaka mpona ko accomplir mission ya vive voix des prophètes noirs oyo ezalaki prédit to pe oyo elobamaka ke bana bakoya bakozongisa mobimba ya nyonso oyo ezalaki ya kopanzana. Yango totambola eti na Egypte, tokende eti na Sénégal, tomemaki ba mabele ezalaki ba grande cérémonie ya réunification mpona tozongisa nanu ba pouvoir na biso eza dispersé ezongana na lukongolo moko. Après
tango ebandi siko kosala misala nango revenu wana nga na siko toanda okutana nango. Voilà misala oyo tokendaki kosala. Soki tolingani na kombo mvuluzi kimbangu tokomona nzela tolingana na kombo bakoko ya baindo tolingana na kombo mvidi mukulu. Soki tolingani na kombo maweja tokomona nzela tolingana na kombo mama kimpavita tolingana na kombo mama mafuta. Soki tolingani na kombo nzambia mpungu tokomona nguya tolingana na kombo mvidi mukulu tolingana na kombo ya ole nkumu solo elobamaki mpwasa ete soki tolingani na kombo bako na biso ne tokomona nzela. Soki tolingani na kombo nzambi mpungu tulendo ya manza velela nde tokomona nguya ya lobiko ya bapasi nyonso tozali komona. Mais soki towangani nzambi mpungu tulendo ya manza velela tolandi idéologie ya bambuta ya bakongo elingo lobake toko se retrouver te, la route sera bloquée pe tobanda kotelengana butu pe moi. Papa na loma meifula kabeto yoyo na nzamba banzenza sambu na iki ndombe menyo kwa makaka. Papa na loma meifula kabeto yoyo kimbangukele nani awana Kongo kimbangukele mvuluzi abandombe kimbangukele nani mvuluzi kimbangukele ya mokili mobimba lelele mvuluzi kimbangukele mvuluzi kimbangukele na nyoyo kimbangukele mvuluzi kimbangukele na nyoyo kimbangukele mvuluzi bapapa kimbangukele nani mvuluzi kimbangukele ya mokili mobimba lelele mvuluzi kimbangukele mvuluzi kimbangukele na nyoyo kimbangukele mvuluzi kimbangukele na nyoyo kimbangukele mvuluzi bilenge kimbangukele nani mvuluzi kimbangukele ya totwa mvimba lelele mvuluzi kimbangukele mvuluzi kimbangukele na nyoyo kimbangukele mvuluzi kimbangukele na nyoyo kimbangukele mvuluzi bamama kimbangukele nani mvuluzi kimbangukele ya mokili mobimba lelele mvuluzi kimbangukele mvuluzi tolobi kimbangu nde mvuluzi tozo reconnaître Yesu te. Mais yambo to banda manaka na biso ya mukolo mwa lelo mukolo lelo biso oliaka ba repas diversité en nature olamba pondu na ndaku na ole po eza fete ya bilanga boyebi bilanga ezalaka na biloko ndenge na ndenge eza na bakoba parce que bakoba esobe bazali bakoba pe ya zamba bazali tokoyekola makambo ya nyonso ya bedi moto mwindu aza na retard ya biloko nzamba apesaki ye mpo bakotisa ye na distraction ya démagogie azoyekola na makambo ya bana ya Israel makambo ya Jésus nzoka tobi makambo wana to ezali ba retard ya mémoire ya retard ya freinage ya mémoire. Soki totikali kidiba baninga bando kosala bisala sala kotindela biso biloko mabe ndenge lelo bozoyoka ke Chine kune peli moto virus pona nini bilia mais bakoko na biso ba contrôler l'alimentation siko lokwa bango baza bato madia kolia biloko na désordre sans ko contrôler makambo etali étude o esalamaka na 1784 avant naissance ya vétérinaire parce que na 1784 bato akala wana babandaki kocontrôle couche ya salite oyo ebimaka na nzoto ya mbisi basalaka basystème ya bapiscine ya bando obengango bapiscine dipping tank ezokoexamine couche ya salite oyo evandi na nzoto ya mbisi ava balia mbisi bakolongola mpenza poso na musuni. Mais génération na biso ya lelo lokwa tokoma bato ya nzala moto azobanga kolongola poso ya mbisi na une partie ya mwa musuni nzoka tobike bakusha ya salite eza wana donc esengeli to contrôler nyonso mpona to éviter ba malade
soto contrôler makambo ba guerre te o eleka na bamboka na biso na Afrique po bazo wela ba minéraux bibembe zo kufa zo pola na zamba ba odeur wana ezo ko s'évaporer na mupepe ezo ko s'évaporer na mupepe e bato bazo ko aspirer yango elingo lobake na banyama bando ko pesa ba épidémie ale épidémie ba mindele bando yo ko saka bino Ebola o boye me bango ba yebi ke ezali contenu ya ba produits chimiques o balança ki peut-être na anglais wana pour na bénéfice ya ba otozo benga lokola multinational ba multinational baza ba konzi donc ba mindele o baza na ba société omona société le mse sala caoutchouc siko ye atindaka bato kuna na Congo bagenda ko exploiter caoutchouc mais mwana Congo ye moko aza na usine ya caoutchouc te bon neni siko akoegeye makambo etali pine parce que toloba déjà que premier pine salamanga na Congo na monde entier premier savant asaka pine kombo na ye otozo benga Koko Ndembo. Yépe muta salaka premier ballon avant balle comme en Liverpool en Angleterre parce que école à foot ba même en Angleterre mais après avoir causé pas makambo to pe secret o bazwa ke pa Koko Ndembo ya ngonde ba même makambo balle kuna même to fongola pa joana nde mutu na mutu akoye ba position des affaires ya bomoto na e ezesikani parce que bon ba précipiter ba pesi ba kombo na bango mettre zongisa bango siko na sima. Pour ne pas comprendre qu'il n'y a pas de savants blancs, mais il y a plutôt des savants noirs qui étaient renversés par rapport à caché na bango, ba mindele ba yaki ba izui maele wana lelo bazo ko egeye nango, bazo pesa onsko ba kombo na bango pe bango ba osa ngo na ba système ya ba commerce, ya ba petite épaisseur pour na pine toboki oke somba. Maintenant Koko Ndembo asala ki technologie ya cinématographique to pe pine ba lakisa eka ke makambo pine ezali par rapport à la circulation. Tant que la savant noir qui ba première roue, ils ont tamsami touka na niveau Égypte, tout ko dévoiler ba secret to yo comprendre que monde la sale loko mota zo diembelande na caché na ngana yo. Mais le quoi kota biso faux moral ya makambo ba Jésus ya lokuta ya ba Abraham et salama nulle part. Ba bete biso masolomba mbonzo ka Abraham ayaki na Égypte na 700 e bandela mokila kutaka déjà ba koko na biso ba tongi pyramide. Mais le lot va déformer l'histoire comme on cause abiso que pyramide ba na Israël matonga ka na boumbu mais za lokuta ba égyptien noir bazaka en Égypte ba kangaka ba na Israël au grand jamais 430 ans esclavage esclavagisme ba sala nini parce que bazaki na nzala ba ndé yo luka misala pa na biso to yamba ba ona bolingwa nzambe ezaki esclavagisme te c'est que bato bazo landa masolo wana ya Bible ke yo Bible ezolo ba ke biso to kangaka ba na Israël na boumbu eza mensonge ezali détournement de l'histoire so bazo beta masolo ke te Moïse a renversé qui Ramsès II bakima ki ma efonga ma pharaon zindaki na ma eza lokuta parce que to ko bimisa banzoto wana nyoso ya ba pharaon nyoso bomona ke histoire na bomo ezala ki fausse oyo tango ye koki oyo tango ye koki oyo tango ya nzambe akoya kozwa bapona mina ye oyo tango kitoko tokozela kimbangu na Kongo oyo tango ye koki oyo tango ye koki oyo tango ya nzambe akoya kozwa bapona mina ye oyo tango kitoko tokozela bakoko na Kongo toko yembela kanzambe ya bomoi yanguya boya to yembela ye toko kumisa kanzambe boya to kumisa nzambe tangu ekoki to kumisa nzambe boya to kumisa ye boyaka banso to kumisa kanzambe ye ajali na bomoi ya seko boyaka banso tokumisa kanzambe lokumuna biso bobele nzambe ayebi bana Kongo boyaka banso tokumisa kanzamba bakoko na biso bana Kongo boyaka banso tokumisa kanzamba bakoko na biso bayindo banso boyaka banso tokumisa kanzamba bakoko na biso oyo tango yekoki donc oyo ezali tango ya bakoko nde tolobai ke tokoti 2020 azomema biso na accomplissement ya bilaka ya bakoko na biso centenaire en Vuluski Mbangu yango biso toproclamaki déjà salaire na tous les membres oyo bazolandela bwanyana maele liloba ya nzambe eza koloba nini liloba ya nzambe ezali sango elamu
ya bakoko na biso vis-à-vis ya ba parcours nyonso ya mobimba bomoto na bango pe ya bomoi na bango basalaki yango nde toloba liloba ya nzambe so tobi liloba bakoko ekotikala seko parce que bakoko nde babengaka pondu malgré mundela ya change yango abenga ngo feuille de manioc akoma otangisa biso na fimbu fo tolobaka feuille de manioc mais kombo pondu mpe ebunga te ti lelo etikala seko yango tolobaka liloba bakoko ekotikala seko bakoko babenga ye mabele mais ti lelo na Afrique mobimba na tosali baklasse ya kotanga mabele te na kota na biso tozotangaka na kota ya lifalansa la terre mais tobungi mabele te donc liloba bakoko etika se liloba ya nzambe eza bomo ya seko parce que banda mokili ebanda ezaka na bato donc mokili ekufa te ekotikala mpe kokufa te après biso génération mosusu après génération na génération mosusu seke masolo oyo bamindele babetaki ya mbangu ezalaki mpona kotripote mémoire ya motu mwindu acomprendre réalité te bakosi ke oyo nzambe abomaka mokili totuni bango ntango nzambe abomaka mokili ya Sodome na Gomore kongo ezalaka ça veut dire biso tozondima te ke na cette époque baboma Sodome na Gomore mokili ekufaka parce que le Congo existait, l'Afrique existait donc so baboma Sodome na Gomore bino bato boyaki na masolo wana bo se préparer parce que biso tozoyela bino exégèse mpona kocontrôler masolo bobetaki qui était témoin est-ce que tovandaka mpona vérifier que oui voilà Sodome na Gomore babomaki yango tozala na communauté moko internationale ya tous les races que soki européen obimisi sujet moko boye ifo eyoleka nano na contrôle mpona toidentifie barasi nyonso tu so tondimi nde tovote yango albino boprécipité bokoti biso bamakambo ya mbangu sans toverifie yango sikoyo apokope azwya koréduire bavitesse ya démagogie oyo boimplantaki na kati ya bomoi ya l'homme noir mpona azalaka toujours nsima na bino feti oyo tolobi eleka chaque le 15 février. Dans le 15 février, nyonso bakoko na biso ya kala babande ko bimisa programme ya détermination moi na bango bakotala soki basaka bilanga bakozwa biloko balonaki na bilanga na bango wana chaque le 15 février a bakobimisa récolte mpona baprésente badiversité ya biloko nini oyo balonaki yanso biso olobiki biso tozana na retard parce que nanu toloni te mais bato bazalaki kaka na distraction makambo ya yesu mais yango siko tokoti na page tolobi ke Congo ave bonga il faut tosala bilanga ya Congo tobanda kolona po tosala baentrepôt tosala badépôt alimentaire yango mite permettre biso to éviter sikoyo babiloko ezokoutaka libanda ezoyela biso na mboka oyo ko crise alimentaire Congo akoza na crise alimentaire te parce que aza bamayebo aza bambinzo donc aza mboka moko aza paradis babiloko wana tout oyo bapesaka même na bainformation wana tout eza batricage biso tobi ke toye na mode de vie ya sika bakonzi batika mutu makasi bandimela biso mpona bazwa voie d'accès ya fonctionnement mais soki baboyi le Congo ekosurcharge bango mais yambo to bana manaka biso mokolo lelo tolingaki tolobela nanu bamessager na badara toloba yango chaque fois ke toza bacollègue parce que biso nyonso tozwaki formation epai ya koko mangongele mais so tolobeli bamessager na badara elingi koloba ke ntango toyekolaki biso nyonso tu makambo etai liloba ya nzambe mokolo moko te koko mangongele amemaka biso na mboka nkamba parce que na message oyo toyekolaki elobama epwelele ete na nkamba eloko moko eza te kuna ezali kaka na magie oyo papa diangenda akendaki kozwa na Cartibiri na Angleterre le 6 8 mois 1968 esika bamelisaki 25 litres ya mai bibembe ayaki kobwaka place wana donc biso tokoki kozala na amitié te na bato ya nkamba parce que bato ya nkamba bamenansa koko mangongele durant vie na ye mobimba baparcours tout oyo asali messager nyonso aza témoin ya makambo nga nazoloba siko soki bato wana bandaki koenleve koko mangongele kutu biso tobongisi tokotize bambongo totie mpo ye akende émission akokende ata totindi 3 personnes 4 personnes en sécurité bake batiki ye mais ntango akokóma na face ya botour paf padie koye baenleve ye bake na ese l'église kimbangiste siko bato wana bino bolingi bokomisa bango balie na bino to bacamarade na bino non on peut pas traiter avec des traîtres message nazoloba par rapport à koko zola parce que otindela yenga audio oza collègue nalinga bino nyonso pe musalo tozosala eza mpona biso nyonso mais il faut to comprendre mission to comprendre des années mission to comprendre ezali
il est interdit à un messager qui est en Kamba. Si vous êtes en Kamba, vous avez un groupe, il y a un messager, mais vous avez majorité. Parce que tant que vous êtes en Kamba, vous avez un coup de fil, il y a un messager qui va contredire. Programme wana mino bozo kende mangongela mema biso na nkamba te, on peut pas traiter avec l'église kimbangiste toyende to sala remise et prise parce que na landi audio obotinde na niveau Kinshasa ke ote tika kotake bato kimbangiste kata komba wana non mais combat il faut to bisa bango en face même si bazo bande kona biso bango bazo te ya makambo ya Yesu bo komanga ke s'associer na bango nga combien de fois nkambe bengi nga awa pour m'interdire que non tika côté ya message wana ozo panza famille kimbangiste na epsa bangoni j'étais clair na lobaye bien que non ngana ko boko ko interdit ngana te ya message te ngana côté ya message parce que boboye ko yoka mangongele na jamais négocier avec Kiangani ne loko moko te mangongele dossier na ezalaki na dialungana to sambaka nde na dialungana yemta kangsaka biso na circo c'était pas Kiangani ba Kiangani baza bana lobi awa. On va vivre la démagogie, il y a Moïbe, il y a Mbongo, papa, on va yiba, puis on va peuple congolais en otage. On doit nous le chaque fois. Dans un contre binoté, mais on a lobby bien que façon aux hommes c'est le message dans le niveau Kinshasa, il y a aucun dans Kamba, Batouana, Bakimani, c'est vraiment un petit mandia. Parce que bando ko sabino ba pesa bino ba $20. OK, Mbongo biso tozana ngo et le Kimbongo bango parce que Mbongo na bango eza mbongo makila. So bino wike bokutana na bango bo sololi bozo ke matadima yo. Sur base à quel programme bo ke matadima bo la biso papier. O bino bo sali ba corps na bango parce que biso to sala corps na ba kianganité to yende to sala remise de prise, il faut pas déposer parce que to lobi clair que ba yebi makambo kimbangu te ba kotisi démagogie na délivrance ya peuple mobimba ya mokili. Kimbangu aleki Yesu, bango bakosi biso, Kimbangu aza voyage Jésus. Siko biso toko kenda kakuna te, to kende, bako moshije bino ba programme ba mema bino na Kulumbimbi. Kulumbimbi, ese, tao maomba ba mema bino na programme Kulumbimbi. Makamba Kulumbimbi, programme ni bino bo otambo wana nkuna na Kulumbimbi. Bozan lo sambo ya Kulumbimbi. Ba place wani yonsu, il y a rien. Bako ko balobaki toko koma ya bisika bilembo na bango po na to se renforcer. Po na to se s'alimenter. Ils ont des traces. Mais chaque angle, tu recommandes, ils ont des pratique. Tu ça pour nous récupérer, tu peux absorber. Makambo, obatika ekune zakate ko lekika kuna mbamu jui makambo. Donc ceux qui ont un messager, aux autres qui ne commandiaté na niveau en kamba, là moi je suis pas dedans. Parce que na oloba makambo yo ouvertement devant tout le monde parce que na boy lobby groupe qui signé kuna na kamba ba pesi bon mambo mongo ya muke. Allez, bango ba signer danger à vie à Batunion souté. Ah nga na lobby bien que c'est moi qui est le responsable. Ya kam onga na zoloba. Vous ne pouvez pas me faire taire par rapport au kimbangiste. So nga na zo bunda je suis le maître. Na zo landa maître bango ba menansaki maître. So bino limbo ko camarade lokola akora Kabila na Félix Tshisekedi. Bokota na minyololo ndenge chilombolelo aza na minyololo mais bilaka to lobeke bako triquer yango te ndenge tu bako saela ta ba triquer bako bazaka wana na kati pona accomplissement ya parole prophétique de l'homme noir oyo kozongisa ya biso mobimba ya manso otobungisaki donc naza contre bino te bakoko mais na lobi ke ba message nyonso bo ke rankamba wana eza programme ya désordre ya bino moko po ba programme wana bozo kende kuna koma kimbangisa zo te ya Yesu. Mais bino boke s'associer na bango bolobi boyokani est-ce ba changer parole bazaka démagogie siko mutu aza démagogie ozo ke ne boyokani na été ba okosa bino bozo bino lokwa ba petits gamins. Nous ne sommes pas des petits gamins, donc nous sommes fiers de Mvulus Kimbangu lokwa ya pesa kibiso ngwende kibokonzi ya ibandile bakoko na biso jusqu'à nos jours pe ba génération ko yingela sima elingo lobalobi ke mutu moko te akoki ko commander biso. Ate église Kimbangisa a droit moi comme des bisoté. Église Kimbangisa ko ba teke le 15 abeng sanga na nkamba na ko yati. Na bise na bi ke ngale lo na la fête le 15. Faut respecter. Eza pepo na yepo yepe faut fête ka fête le 15 ba fête wana ba fête ya ba Jésus, eza ba fête de démagogie.
Kimbangu azoya siko na génération otozali ako éclairer vérité makambo ya Bible ekokufa sur place une église kimbangiste ezala bon yo mutozo s'associer na église kimbangiste okobima démagogue nga na boyi démagogie nga za clair et net bitumba tozo bunda pona koyebisa batu na solo ka vérité en face. Mangongel avait bien dit toute vérité est bonne à dire. Ce que so bino bo banga toute vérité est bonne à dire boko mina négociation bako corrompre bino ba pesa bino bambongo mungu ya mikie ce ko nga bambongo na omona ngote. Pona mwa bambongo bakyangani eza bambongo makila bambongo moyibi ya papa diangenda papa na bango ponga la yisa bango vérité. So bino bozo banga et avait menacé déjà Mangongel. J'ai vécu beaucoup de choses, peut-être so bino bozo bosana, ngana na ba mémoire wana, ba mauvais souvenirs, ya makambu wana batu wana ba monisa biso kuna na Kinshasa. Pe na vandaka na Maroc na kima bango te na koya Kinshasa, mais je me prépare par rapport au combat. Parce que muto a préparé un combat, a rogeva nepe quelque part en exil, a préparé nini a réunir makambu nyonso. Donc, combat va bundango sur place, bundango pe na angle stratégique. Donc, toujours comme programme peut toujours réunir ba force. Ya mobimba ya manso auto bungisa ki donc ba koko boza mele mangela lobaki kimbangu non palpa. Donc kimbangu azaka muta palpitité. So ba lobaki kimbangu non palpa. Ndenge ni lelo bino bomba palpite. Bolandaka bakimbangiste babengisi bino na nkamba bazo kotikela bino pas même maloba bazo zipa bino parce que muto abengisi yo penda ke bosa kinde koto alliance akopesa pe micro yo po pesa sangwela moyo za na ngo mais tomoni ba messager bazo ke na nkamba ernios tu bazipaka bango bapesa bango ata maloba te po ba s'exprimer wana komisko démagogie bazo transformer bino ti ba yo signer bino ba papier au mona paf o ba messager bandima déjà que yezo aza mokonzi wana mokoti na klika kimbangiste. On a biso kolata bisoté parce que biso toza da déterminé monde entier ba que messager a eko déstabiliser Yesu. Sozo yo ke signature kuna kimbangiste na lokoso ambongo ni makambu ya bakyangani yeba ke yopo koti na mulongo ya bato ba ko beta mana fimbo mawa mingi mawa mingi ndeko na mabota bato babungi nzambe bamipesi na banzamba bapaya ko babosani oyo ya bakoko na biso mvuluzi kimbangu ayokeli biso mawandeko atindi biso ba message na liloba ya nzamba bakoko na biso ya solo po ete bato bayeba nzambe solo mawa mingi ndeko na bato bakizambe na banzamba bapaya ndeko babosani oyo ya bakoko na biso mama wanzile ayokeli biso mawandeko atindi biso ba message ba ya nzamba bakoko na biso ya solo poete bato bayeba nzambe. Donc koko zola na niveau ya Kinshasa na répondaki déjà na niveau ya audio eza mabe te toza toujours ensemble famille ndenge ko mongetikaki biso mais okoki koyebisa nga te ke non natika komba na bakibangiste na regrette na yango kasi na regrette te parce que na moi ce que le ke bino bokomi okende déjà na niveau moko bosa bakor na bato wana ok komba na biso tolobaki eza ya bakor te na bakimbangiste parce que bango bateya kimbangu te so natindaki délégation na Kinshasa parce que ba service onga na zotinda pa na bino bozo répondre nga te na kotinda boke esala toujours négatif yango lokwa ba messager baze belé toza pe na ba messager o to travailler na bon na niveau ya Kinshasa na niveau ya Luanda na niveau Afrique du Sud na niveau ya Mwanda na niveau ya bamboke belé ba Lubumbashi o pe to tindaka na ba mission ke bokende bo sala boy parce que so to tindaki délégation bakende ko filmer tonon o église kimbangiste bomba kuna na Lutendele
bana Congo bayebi makambo wana te eza très nécessaire il faut te dévoiler balier sacré nyonso pona bana loposo moyindo balongwa na ignorance ya kotala kaka Yesu ndemta sekwaka me batala pe vérité ya koko na bango kimbangu oyo alakisa makamu sina kata tono na 1922 bino bokoka mwa yango te parce que ti lelo bino botika na Kinshasa na bolakisi tono te mais tant tozobimisa babiloko wana eza mpona délivrance na biso nyonso bino bokomona yango mabe te eza baservice onga na osenga bino ntango bosasarde nango bosa baretard bato baza ebele babaki toza 16 000 c'est-à-dire dire bamayele bando kozala toujours mpona to remplir tâche ya mobimba ya makambo de façon tozonga nsima te tozokende nde na évolution des monde nouveau ça veut dire misala tout oyo tozosala yango wana nde ezali rendement to mpe oyo tobenga lokwa point de départ ya fonctionnement ya Congo asika eza teke bato baovandaka boye Congo mamo ese transformé te Congo asika ezali esaleli ya sika programme asika calendrier asika montre asika elobeli asika donc mémoire asika ezali su makambo oyo bayaki nango te oyo ezali poyibe ezokonuire mutu mwindu butu mpe moi kasi yambo tobandamana na biso mokolo lelo tokobeta na losambo ya bilanga tokabolaki administration akabolaki losambo ya bilanga na tous les membres ya Kintu adi ya liloba ya nzambe bakoko toloba yeke biso na bato ya Kinshasa tozaka eloko moko mais pour le moment eza nanu deux classes différents na sens que bango bazali première classe et biso ya libanda tozali deuxième classe mais toza na posa ya kotia makambo oyo ezala na bomoko ezala na tâtonnement te etambola nde ndenge mangongela atikaki et bango kuna il faut se préparer mpona barattraper retard ya continuité de programme oyo biso toza na yango déjà awa mpona totambola ensemble ça veut dire il y aura des recyclages mpona mutu na mutu arattraper retard na ye oyo akoboya recyclage okovanda osali mokili na yo oyo akondima recyclage ye wanda okokota sikoyo na parcours ya continuité eza contre mutu te mais ezali makambo ya cahier de charge oyo elobaki koko mangongele mpe etikaki koko mangongele mpe mvuluzi kimbangu kilumbu kwiza mpe va Kongo banani bamona yo bandombe bamona yo kilumbu kwiza mpe va Kongo banani bamona yo bandombe bamona yo yaike mbwa nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo yaike mbwa nzambe kembo manani bamona yo solo bandombe bamona yo kilumbu kwiza mangongele banani bamona yo bandombe bamona yo kilumbu kwiza bana bilaka banani bamona yo bandombe bamona yo yaike mbwa nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo yaike mbwa nzambe kembo manani bamona yo solo bandombe bamona yo mvuluzi kimbangu wakanga masambu benadio kilumbu kimusiki beni sukola ntsima mvuluzi kimbangu wakanga masambu benadio kilumbu kimusiki beni sukola ntsima yange sukula mavanga mame sukula mavanga mame ahilwe ngisi wa monao yange sukula mavanga mame sukula mavanga mame ahilwe ngisi wa monao vatoto mbangi muzulu mbangi maoso matuvanga mfumu nzambi zeimo bakaka babanzilanga mvuluzi kimangu kakwizako kwiza kaka kwiza sambuno fulusu kembo 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 nzambi mpungu kemba siwa solwa kembo 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 vidi mukulu kemba siwa solwa zaya yoso kembela mabomba kwikila munzambi mpungu tulendo Kongo kemo 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 maweja kema osi wasolwa solo se solo nzambe bakoko na biso nza kombo ole nkumu
tobeleli yo na kombo ya bikelamu nyonso ya mokili mobimba na ntina ete etondisa biso na bokasi ya makoki oyo ebombama na kati ya milona pe na bikelamu nyonso mpona kobatela bomoi na biso butu pe moi pe ntango molai. Opesaki biso zamba mpona bomoi na biso etelengana te na kati ya mokili mobimba, kasi na ntina ete totambola na yo elongo solo. Nzambe ya bakoko na biso pe Nzambe ya koko Mambenga, tobeleli yo na munene ya likolo nse. Otombola bokasi ya bomoto bwa biso mpona tokengela malamu bolamu oyo okabelaki biso na bolingo ya batu banso. Bolingo na yo nyamolo ibanza ekitelaki biso batu mpona tozala na bondeko ya solo na ntina ete tokengela bomoto oyo okabelaki biso pe kobatela bolamu ya kombo na yo ezanga suka. Oyaki kati na mokili pe kati na biso batu na bilembo ya likolo nse. Sanza, moi, zamba, londende, kake, mabanga, mabele pona kobongola lolenge ya bomoi na biso na ntina ete tombola lokumu ya kombo na yo likolo na nyonso pe likolo na nse. Pe olakisaki polele ete bomoi na biso batu na mokili etambolaka elongo na nguya ya bikelamu nyonso. Pesa biso bwanya pe maele ya kobongola manso ya mokili na lolenge oyo yo mei olingelaki ezala mpona tosepela na yo elongo ntango nyonso. Ya solo nzakumba mobimba na yo ezali mobimba ya mokili mobimba, kasi opesaki biso yango mpona tobatela pe tobongisa yango na ntina ete nyonso etambola na nguya na yo pe bomoto na biso ekundola manso olobaki na kombo na biso bato alelo pe baoyo bakoyaka nsima na biso. Limemia ya bakoko bwa biso nde fungola ya nzela ya bomoi na biso batu na kati ya mokili mobimba. Bosembo na bango nde bomengo ya mapamboli na biso ya mikolo na mikolo pe mabota na biso pe bayeba koya kokoba yenda ya mikumba ya bisika bino bosukelaki pe biso tokosukela. Opesaki biso moi na yo mpona kobongola makanisi na biso na lolenge ya mikumba oyo Nzambe Mpungutulendo ya Mbanza Velela opesaki biso ya kokengela manso ya mokili mobimba. Olobaki ya solo ete mokili oyo ezalaka ya biso, yango wana opesaki biso ndingisa ya kokutana na milimo ya petwa mpona babakisela biso bamakoki. Opesaki biso sanza na yo mpona tolata bolingo ya kino suka te pe mabota nyonso ya mokili mobimba etonda na mokili mobimba mpona tokokisa mokano ya etinda na nzakomba kati na biso, pamba te oyaki kati na biso na bilembo nyonso ya likolo na se mpona ozala na biso elongo biso pe tozala na yo elongo ntango nyonso. Opesaki biso banzete mpona bomoi na biso elenda na kati ya mokili mobimba pe kobatela kobakisela biso bomoi ya ntango molai pe kobongola yango na makoki oyo esepelisaka posa ya bomoto na biso. Opesaki biso mabanga mpona kopetola biso pe kopetola bomoi na biso kati na mikakatano ya lolenge nyonso pe kozongisela biso mayemaleka kala kolamusaka bokasi ya bomoto na biso eyeba bozindo ya mokili ya molimo pe ya mosuni. Mokolo ya lelo ezali mokolo oyo bino bakoko bwa biso bolakisaki
bisengo pe bolamu na nzambe kati na biso pamba te alingaki biso yambo akela biso yango wana bino bopesaki biso ndingisa ya koyeba ntina yekelamu moko moko mpona tosala na yango misala ndenge na ndenge ya kolakisa biso munene na nzakomba na kati na biso bato pamba te botongaki bondeko elongo na nzakomba ya libela na libela. Pambola biso na manso o bomoi na biso ezali na yango posa butu pe moi. Olobaki yango pelele ete okoza na biso elongo kino suka pe suka te pe kino suka ya mulongo. Batela biso elongo na mabota na biso liboso ya mabe pe momekano ya lolenge nyonso. Pona kobatela lokumu ya kombo na nzambe esilaka ngala te. Mapamboli nyonso lobaki pona biso elanda biso bipai biso tokozala. Pesa biso bokasi oyo opesaka na bakoko na biso ya yambo muntu pona kopasola zamba pona lelo manso ya mokili mobimba ebima na mpoasa. Olobaki yango pelele ete singa ya mutolo na biso ekelama pona kozongisela biso manso maleka utakala. Fongola miso na biso pona tokundola manso ochaki pona bolamu ya bomoto okabelaki biso pe tondisa biso na nguya ya likolo na nse pona tokokisa mokano ya pasi nyonso bakoko na biso bamonaki. Na ntina ete tolengela bolamu na biso oyo tozali lelo pe kolengela boye bolamu bakoya na nsima na biso pona kokoba yenda. Mvuluzi Kimbangu Jantungunu wa solo tobeleli yo na kombo ya Onya Shongo pamba te yonde olakisaki bokasi na nzakomba. Lakisa biso biyano ya pasi omona ya mokili mobimba. Soki ya solo onyokwamaki pona bolamu ya mokili mobimba ete biyano ya mikakatano na biso manso emonana na mbala moko pona pamba te otombolaki elonga na nzakomba na bosembo nyonso. Eloba na bino ezali nguya ya kozongisa biso manso otobungisaki etikala se bongo bongola meso mwene oboyi bakoko fimbo ekekele oswani na Kongo nzana libu. Otondo pona bakoko na biso bakanisaki biso batu ya lelo par rapport ya détermination des programmes évolutifs ya bomo inangana yo esengeli yebana tina yangwana batikelaki biso mulongo ya mikumba ya makambo esengeli ngana otolandela yango pona bomo inangana ekangola mape bo moto na biso ekuta na bolamu ya mobimba ya manso oyo nzakomba ataki à la portée de tout le monde. Totondo otondo pona biso mo bilenge nkoto mibale pe baye o bakoyingela sima na biso pona kokoba yenda pe kotombola bisika biso tokosukela. Ezali esengo mingi pona mukolo mwa lelo. Na mukolo lelo toza contre mutu te mais topesi nde ba programme pona oyeba ke biso tokoki kotengisa bosolo o mangongela tikela biso te. Ye mo akufelaki vérité senge ngana ope o ya la tse biso makambo yo totikaka na vérité wana même si ba oboma biso toko banga liwa te parce que toza ba soldat to signaki déjà ba pacte wana o toloba yike biso mbamba na bakoko oye kuya e ya Mvuluzi Kimbangu to akutena biso abibana boyi kampiko makambo ba boma bato talanga ba bomanga na bato bele mais na yika empiko nzambe bakoko azananga toujours elongo yanga pesi ngai yenda nakutana bino pona na lakisa bino continuité bosukisa lokuta nyonso oyo ezongisa libota na biso nsima. Eza responsabilité eza ba engagement oyo biso tozwaki senge tomemango tina suka yango totindaki bato mpe na lutendele pour vérifier pas vérifier mais profilmer tono po toyebi ke tono ezala kuna lutendele depuis 1921 bamindele batiakaki mbango wana na tono bakangi o libanga munene tono wana eza wana tono ezindaki na sa mai na bachaîne nango bakangaki apres ebimaki na likolo ya mai
Kimbangu batiaki na kati ya tono basudaki me bamonaki azalaki su na kati ya tono te abimi na kati ya tono atemi likolo ya tono apres akiti na fleuve Congo bandi otambola na makolo ake azwi koko lemba na koko selemba na koko André Machwa o Brazzaville abandi otambusa bango likolo ya mai bamindele bakisali filme kuno Pierre asala démonstration amekaki mpe kotambola na mai na Yesu nzoka eza masolo ya lokuta tobiki mbangu nde mutu ntango asali makamu si na lutendele atambolaki na 3 personnes likolo ya mai ntango babwakaki na tono ntango abimaki likolo ya tono akende kovanda na mabanga eza wana na lutendele anyata makolo na ye wana edesina bande desina ata boye na mwana bebe lokolo ekoka ata boye na mwana lokolo tata mobimbe ekoka lokolo wana emezikaka bamakolo ya bato nyonso Église Kimbangisa bombaka makambo wana ayebisa bana Kongo te azoteya nde asalela biso propagande ya bana Israel siko biso tokendima bato oyo bazozipa bakoko na biso bazozongisa mboka nsima yango tobayeke biso tokozala na kikamaderi na bato ya lolenge wana te bato ya lolenge wana toanda kodevoile bango en face même si bazala na minduki babomaka bato biso tobanga bango te tobanga mpe bambongo na bango te parce que mbongo oyo Kimbangu apesi biso soki tosali misala oyo alobaki nde tokoleka bato wana na mbongo mpe tokozwa bango en charge mpo mbongo na bango eza ya démagogie eza ya bamakila yango bazoyeba eloko bakosala nango te eloba ya nzambe bomo ya seko oyo bakoko na biso ekotikala seko yango tozolobela ntina sango elamu ya bakoko mpo na ngai na oyo toyeba valeur ya makambo oyo bakoko na ngai na oyo bapesi biso 18e édition ya fete ya bilanga. Fete ya bilanga ezaka chaque le 15 février. Donc soto komi le 15 février yo peuple azozali lukoye parce que programme abo moyino eza déterminé na nini. Et ce programme nous a fêté Saint-Valentin, lobby africain va fêter Saint-Valentin. Tobi Saint-Valentin a fêté na minoté pour fêter fête ya kokwa mundele. Et c'est kokwa mundele mutala ko na biso bolingo. Olebi no fêter fête ya bolingo, pas boyebi date te, boyebi pe formalité. Na olaksa bino makambo wana. Yango siko toye ko abolir Saint-Valentin. To laksa siko fête ya bolingo parce que koko bolingo azalaka, apesa ka définition net ya makambo itali bolingo. Azelaka Saint-Valentin ayate. Lelo mutu nyonso Saint-Valentin parce que programme vie na bino mona bosalité albozo diembe na ba programme ba vie bato so Saint-Valentin azoko exciter ki ndumbe zala na to élevé boko bongandeni parce que bato tout balati ba couleur rouge ba signer makambo bolingo mais makambo bolingo ya boke signer ezali donner ya bakoko ba mindele ya bakoko na bino mona boyi programme na bango tesko boko bongandeni bokuta na bolamo moto na bino ndeni. Yango solobi ke awa toyende ko chabwanya na maele likola mesa yanzamba de façon tous les peuples tuna mutu ayeba réalité ya bomoto na yango zobenga cahier de charge ezali mode de vie oyo otambwa nango parce que soki yo bongisi mode de vie na ote ato bundi bituma ndenge nyonso ko bana no programme ni otikela bon otikela bana no programme ba ke na otanga alphabet français 26 lettres wana la colonisation. Est-ce que tu peux préparer Congo Sika, bana africain tout bando tanga alphabet africain 23 lettres. Batangiam, ils ont 18 consonnes 5 voyelles. Amakambuya alphabet français et vous a disparu. Ba langue tout au bozo dondo na mwe ba français, ba espagnol et ba anglais et ko kufa mutamta ko dondo asiko na propre langue na mutamta ko dondo asiko na propre programme o ba koko no batike la kiyo. Siko yo programme o ba koko no batike la kiyo na voix nyonso. Nano se retrouver na ngoto yo jodi embelaka na makambo baninga lobi Saint-Valentin biso bité biso fêta Saint-Valentin te biso tozo préparer le bino na calendrier ba koko to bando ko fêter fête ya bolingo a fête ya bolingo wane ko tala siko bato baza ba amoureux ba on ba fêter makambo ya bolingo mais ça Saint-Valentin te parce que tant yo que fêter fête à Saint-Valentin oyebi Valentin te bon fête yo zo fêter aza un individu a salari programme na Europe kuna albatia ngo mondial bino boko mo fêter ngo mais ya bino mo ba fêter nan bo élever ngo tesko bo zo bénédiction de ça veut dire to zali ko biloka ata to leli passe ko si la tête tito ko imana lokuta onyos makambo ya fête bilanga na détermination un programme élaboré ba ko na biso ba bengaki ngo pe protection ya patrimoine bako ba mona ndé nzamba pesi bango likolo se sengeli ba kengela patrimoine ya mokili mobimba ba evitaki ba technologie mbangu ba evitaki ba produits chimiques prohibés ou ko détruire atmosphère parce que surtout détruire atmosphère vie na biso pe ko za la condamner
to vivre tranquille te so to bebisi couche ozone ça veut dire makambo na biso mpe nyonso te kozala malamu te nde toloba elelo ke bamindele basali batechnologie ya mbangu et perturber vitesse évolutive spatiale aelo 4 secondes 4 minutes 4 tiers et sauter na horloge ya monde entier tomo vivre na 56 minutes 56 secondes 56 tiers c'est que soki ezotanga montre 1 heure égale 60 minutes 60 secondes 60 tiers oza lisusu na avance ya 4 minutes 4 minutes 4 secondes 4 tiers atobi ke makambo wana toute pollution artificielle et détruit déjà aspect et à fonctionnement spatial et comme kopesa retard au lieu avancer ndenge nzambe asalaki rotation wana ya régulateur ya moi mpona kopromouvoir espace nyonso eza na mouvement de façon bato tout babénéficier meilleure atmosphère soko tolobi yake fete ya bilanga na programme bakoko na biso eza lokwa protection des patrimoines fete ya bilanga ezali programme élaboré ya bakoko na biso ya ebandeli ya mokili mpona kobatela bomoi ya mokili mobimba esengeli kobatela manso ya mokili mobimba mpona bomoi na biso ezwa ngonga molai ya bovandi na yango na kati ya mokili kobatela zamba mpona koevite baepidemi na kati na banyama nzete makasa mai kobongisa nyonso ya bomoi na biso mpona lelo na lobi mpe libela na libela kozala na bagrenieri mpona bambuma bato baoza baresponsable nango bagrenier ezali stabilité ya kolengela semence ya chaque période kolengela évolution périodique ya bamoma nyonso mpona kobakisela mabele vitamine ya kokolisa biloko malamu mayele ya kobatela mokili na nzambe bakoko na biso ya kala bazalaka bakoko na biso ya kala balakisaka yango déjà na première ère du manteau continental basalelaki bacompostage naturel eyali bachimie naturelle oyo ezopesa vitamine na mabele non les engrais chimie oyo bamindele baosalela biso lelo kasi baboyaki baproduit négatif ya destruction babatelaki likolo contre bafime ya biloko nyonso oyo bazalaki kotumba basalaki pisculture kobatela mbisi ya kolia bazalaka kolandela bopeto ya nzoto ya mbisi to mpe ya nyama yango basalaka piscine ya dipping tank yango nde eboti bavétérinaire lelo ezalaki kolandela alimentation na biso mpona bomoto na biso ezala ya kolenda pamba te biloko oyo ezali poyibe ezali kolembisa makanisi ya bomoto na biso mpe anticorps ya bomoto na biso yango wana bakoko na biso basalaka baconservation à longue durée mpe ezalaka séché na bamilinga mosusu mpe na moi kolandela malamu biloko nyonso oyo tolesaka nzoto na biso mobimba mpona kolongolaka bosoto nyonso oyo ebebisaka parcours ya bomoi na biso tobengi la pharmacopée kozala na baplantation ya banzete lokwa bamangue mpona kosala bajus made in Congo to made in Africa kozala na baorangerie mpona kosala bajus ya baorange kosala usine ya mafuta mbila ya mafuta nguba ndika mpe ebimisaka huile mbika mpe ebimisaka huile kosala éloge ya maïs ezali meilleure science oyo mutu moyindo asengeli alanda mpona ase développer le 15 février ezali détermination ya vie sociale ya batu na kati ya mokili nde bakoko na biso balobaka yango polele ete lifuti na biso ekobanda kouta na misala na biso misala nyonso oyo tozali kosala yango nde fonctionnement ya kongo ya sika le 15 février ezali présentation ya barevenu ya misala na biso nde touti kolobake toprésente ya tokomaki Sénégal
eza grand boulot tokendaki Égypte tokitaki lutendele mais so total na réalité loko eza makambo pe ya protection des patrimoines de l'homme noir kobatela zamba kobatela bolamu nyonso nzamba pesa biso tobike koko mambenga tolobaka déjà autrefois que azali esprit ya protection du patrimoine avivwaka na 2e siècle 2e année yebandela mokili wana siko ezali historique ya cahier de charge oyo tozobetela bakoko tolo ntango nyonso pamba te banyokwamaka ntango molai mpo na ngai nao mpe tozala na historique tozala na programme déterminé ya bomoto na biso parce que peuple sans programme anotambola toujours na divacation ndenge lelo oyo afrique momba bato baotambola na divacation mpo bakuti programme ya bomoi na bango te programme nyonso tu bayokuta programme ya yezu bayokuta programme ya josue bayokuta programme ya samuel bakuti programme ya jean mais programme ya bakoko na bango nanu bamoni yango te yango siko cahier de charge eye na baprogramme ya koko na makambo nyonso basalaki yango tozokende yango malembe mpona ezala na meilleure orientation liloba ya nzambe bomo ya seko oyo bakoko etika ya seko donc na makambo etali fete ya bilanga ya lelo tobi toza na 18e édition ezali fete ya bilanga mais tobengi ngo protection ya patrimoine tobi fete ya bilanga ezali programme élaboré ya bakoko na ngai na yo ya ebandela mokili mpona kobatela bomoi ya mokili mobimba donc esengeli kobatela nanu manso ya mokili mobimba mpona bomoi na biso ezwa ngonga molai ya bovandi na yango na kati ya mokili kobatela zamba nfa tobatela zamba lelo omona bato baafrikain bazokima bazamba na bango baoyelaka poto donc baomonaka poto nde kuna lokola bamindele bayeki bapiyaki afrique bake basali mwa propriété moko kuna bango bakomolulaka mba mwa propriété nzoka ava kolula propriété fo obanda nanu kolula esika vie eutaka na potopoto ndeza bamindele ya lelo bazodondwa basali babiloko ndenge na ndenge makambo atu euti na potopoto na zamba mokili ebandaka na zamba ava lelo oyo tokoma olula bandako anga na kovanda na ndako eza meuble nga na kovanda boye me bato akala wana bazalaka na ndako ya briki te bavandaka na banzete eza troué après transformation technologique wana ekolaki ti bayeki kosala bandako mais so totali bilembo nyonso tu ya ebandela mokili tomonake bakoko na biso nde mutu batiki bameilleur bilembo parce que so totali elembo abraham nzoto abraham kutu eza te ya o bamboma mais bango siko bazodondwa na oyo biso bazokende cuma ya banzoto bapharaon na Égypte na bapyramide bazokende nango baolela yango bambongo mais mutu mwindu te esclave ozokokoloba te yo tikaka na distraction yezu akoya mais balakso na nzoto ya yezu so bambomaki yango lokola balobaki amataki likolo tozozela ye tobayiki jésus azali dessin animé akotikala kozonga te aza mpe na nguya te kimbangu nde azonga déjà parce que aye na kati ya bilenge boya ye boya ye bamama boya ye boya solo bilenge boya koyoka bwanye uti na nzambe mama moya koyoka bwanye uti na nzambe nzambe atindaki mbangu na batata bapesi nzambe mokongolelwa ye na bilenge mangongele sengo na motema lelo aye na bilenge mangongele sengo na motema matondo na bakoko sengo na motema tokumisaka nzambe sengo na motema nzambe ya mpungu tulendo esengo na motema donc tobike kimbangu wana ayeki na batata bapapa wana bambuta ya bakongo bapesaki ye mokongo bango balandi kristo lelo batikali na minyololo ya kristo bazokobima te ava bateya kimbangu bateyaka yesu so botoye bato ya kimbangiste meme kiangani banda mateya eloko ya malonga ateyaka eza te ateyaka ndeka yesu donc makambo wana ye ayekolengo mpa bapapa na bango bato ya démagogie soko biso tobotami tobike kiangani ti te prépare toye tosala remise reprise na bino parce que boyebi koteya kimbangu te bolati nkombo ya kimbangu soit disant bakoko ya kimbangu me makambo ya kimbangu booliaka mbongo na nkombo na ye me misala na ye bozosala yango te yango atindi biso toyebisa bino vérité que vous devez déposer botika ya biso place mpona tolakisa sikoyo misala nini oyo asalaki aleki yezu na nguya soki bino bozoteya yezu bosangisi na kimbangu wana bozali kotelengana parce que kimbangu n'a jamais connu Jésus. Kimbangu est venu débarrasser Jésus dans le sang
C'est ça, les colonisateurs ont vite compris. C'est pour cela qu'on a arrêté Kimbangu 30 ans de prison. Ils voulaient disparaître Kimbangu pour la vérité. Mais à l'accès, Azali, Likunzi ya lobi kope ya elonga. Alonga ki liwa, alonga ki baboloko, aleki ezunanguya musika, pe al salamaka muse bele. Boko kompa. So bino boza ba teke teke, bozo ka baninga so ni seke boko ma ba pede. Biso za ba pede te, pour na koyebisa la vérité que Kimbangu est supérieur de Jésus, Kimbangu est supérieur de Mahomet, est supérieur de Bouddha, est supérieur de batu tout bosali biso ba propagande na kata Bible. Bo bino ba kimbangiste bozo te ya Bible. Monisco bote ya valeur ya Kimbangu. Lorsque biso te yo te ya valeur ya Kimbangu, peuple ndem taza témoin a confirmer masolo na tout bino bo don dans la ngwa bapaya. Et kozala effacé na sol africaine, la Bible sera jetée, le Coran sera jeté. Tout sera emballé et qu'on a l'ambassade nango. Et l'homme noir a aussi le propre livre et na babengi yango temo kia kwanza. Na temo kia kwanza na ekobo mama kama kimbangiste. Ekobo mama kama batichan. Ekobo mama kama l'église de réveil. Ekobo mama kama ya ba syncrétisme. Ekobo mama kama ya ba gouvernement ou ekena ko defa mbongo pa bapaya. Ekobo mama système colonial nyoso bozo sela. Et yo siko na système ya sikapona le poso moindo a bénéficié salaire ya bomengo na e natina ete asepela nanza komba elongo totombeli bakoko banso ya mokili mobimba nteke malamu na kombo ya nzakomba olenkumu na kombo ya mvidele mukulu wa bankambwa akonga mongali chema unga mbunga pona mokili mobimba nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotika la seko bolei bolamu botondi na esengo. Donc, pour nous, lelo to sukiwana to lobeli makambo etali protection ya patrimoine. So ngana to bateli zamba na biso nde to bénéficier biloko ya malamu mais so to bateli zamba te tala chinois kuna de côté lié akopaza yango partout. Po bozanga ba instrument ko maîtriser yango. Mundele kuna za pena ba instrument mais ko kota kaka parce que ba place ba tricage ya makambo eutaki. Ba tricage ya makambo eutaki na Europe. Bayaki ba freiner ba ko na biso ba zui bango comme instrument na bango d'utilisation ba ketongela bango ba ndako kuna ba tiango na ba cacher ba koko na bango lelo bazo dondo na ba cacher ya ba souffrance tout o ba koko ba salaki so to bike le bien malaki na profite jamais biloko na tout ko beba valeur ba kolo cacher ko yebana so valeur ba kolo cacher zanga na so yo za mona ba koko o trahiraki ba koko o bénéficier pe cacher te parce que zaki muto motema moto ah ba bito za bato motema moto te to za nde ba soda ya mpiko. Basoda nzakomba baboya corruption kimbangisa o corrompre o peso combien azana eloko nzala ya bana Kongo na kuta kokyo 600 te yosko so lande o peso ba miette sko nande to lobi ke to mema bango na remise et reprise o leto négocier biso ko négocier na bakianga nite banda vanda na libumu ezoko ya kaka asali nene abimise critique africain mais azo promettre ba africain lobiko bo lobiko ngo to kozwa na kombo kimbangu na mate ya nini. Parce que Kimbangu avait lobiko na ye ko ya na mateya ya sika. O lumumba lobaka que l'un des jours l'homme noir akokoma histoire na ye. Yangwana nde to ke na accomplissement. Neza makambo obino bote ya bisote ya ba Jésus wana neza ba retardement. Nde to ba ke fimbo kekele ko beta makianga na tout ba ozala arrêter parce que ba kosi peuple congolais ba yebe loko moko te mais ba tei Kimbangu na démagogie. Si le peuple congolais comprend valeur Kimbangu te, même que le peuple comprendre que Kimbangu est le meilleur messie du monde, l'église kimbangiste ba obamba bino mabanga ndenge papa diangenda ebisa ke bino parce que peuple comprendre que Kimbangu aleki Jésus, aleki Mahomet, mais bino boloba ke ote Kimbangu Yesu mtatinda ke wana ezali politique na complexe et infériorité ya bino bato ba Congo. Biso ba Congo te poto zaka na ba complexe. Toyebi ke bino nde mutu bokotisi bato mingi idéologie Bible. Parce que la Bible, tu le déjà qu'il n'y a pas de protestants. Dans la alliance, dans les protestants, il y a des Congo. Allez, il y a des gens qui sont malades, il y a des tribus belées, il y a des Bible qui sont au Congo. Mais si vous avez des Congo, vous avez la Bible. Mais si vous avez la Bible, vous avez la Bible, vous avez la valeur, vous avez récupéré la véritable histoire, vous avez préparé la mais toujours retard suite à la colonisation. To condamné ba kokote mais to lobi ke fimbo kekele ko beta pona ko zongisa bongo ya mutu nyonso sika de façon mutu comprendre réalité ya masolo ne so ba beta Abraham et alioté
eza makambo te yo vanda kuna osala badébat na bafrance 24 osala badébat na bachaîne téléviseur oyo bofongola maintenant yo osala débat na makambo ya bana israel bo quand est-ce osala débat ya congo ezalaka ndenge nini bakoko ni bavandaka na congo bakoko ni bavandaka na Ethiopia bakoko ni bavandaka na Egypte bakoko ni bavandaka na Sénégal yo siko osala makambo wana te yo ozande mundela yo betelo masolo mundele muta boma ye bakoko. Donc jamais tu kondima ya yo bete biso masolo mutu abomi bakoko na yo to abomi tata na yo kotike l'espace te ya yo bete masolo po akotrike yo yo siko osala recherche na ndenge na et malheureusement nzamba bakoko yo kimawa atinde biso mvulusi kimbangu aye ko remettre biso 444 000 livres pour na tozongisa mobimba ya histoire de l'homme noir qui était éparpillé et surtout était disparu. Pour le moment tout est rassemblé, on essaie maintenant de dispatcher à l'homme noir qui puisse comprendre sa propre version de l'histoire et ce qu'à comprendre à se prendre en charge pour à sa école ou définir logique des affaires et fonctionnement mode de vie voilà nous avons bakoko qu'on a mikolo ezali koya akokangola libota nyonso ya loposo moyindo mutna mutu akozong sesengo bato banunaki bilongi konune kosila esengo kolata bango na elongi pamba te to comprendre vérité ya nzambe o babombelaka biso nde ekoyela biso santé ya kitoko parce que santé ya solo eyaka na esengo donc oza na mbongo mais soki oza na esengo te oza kaka mikauka kelongi ezokauka kaka mais soki oza mpe na mbongo te mais oza na esengo omonaka oza toujours na joie na kati na yo donc esengo esiko tobatela joaillerie wana oyo nzambe atiaki à la portée ya tout le bien-être oyo atiaki na face ya misu na ngai nao ke soki tozomona yango tokozala na esengo mpe réflexion na biso ekoza tendu mpona tozala na définition neti ya koyeba utilité ya chaque bien-être oyo ye akabelaki biso mpe tosala nango misala ndenge na ndenge oyo ye apesaki na donné ya boyei ya bomoto na ngai nao. Ivulule numala shuma shangu shima yami kafunga kami mvuluzi kimbangu ningi kukula yami kimbangu alingile ngovile kama keke yuma yalingile kimbangu ningi kukula yami mala mvulule chilamina chami mala mvulule wayo chilamina chami mala mvulule chilamina chami mala mvulule wayo chilamina chami mala ivulule numala kimbangu ningi kukula yami kimpavita walingile mama nzinga ningi kukula yami mama mafuta walingile mama nzinga ngovile kama keke bakoko balingile kongo ningi kukula yami mala mvulule chilamina chami mala mvulule wayo chilamina chami mala aila chilamwila ngovile kama keke kimbangu walingile kongo ningi kukula yami mala mvulule chilamina chami mala mvulule wayo chilamina chami mala dopona mukolo lelo totombeli bakoko banso pokwa malamu na kombo nza kumba nteke malamu bolei bolamu botondi nesengo totondo pona nza kumba elongo na bakoko banso pe mokili mobimba totondo mpona mokolo lelo tosuki bongo nzakomba aza na biso elongo apambola moko na libota na ye akosia biso mokano ya liloba ya nguya oyo bakoko balobaki ete soki toyebi nzakomba solo nzela na biso makofongwama mpe miso na biso makamona mosika mpona tokutana na bolamu ya moko na biso mpe tosepela na nzakomba elongo vis-à-vis ya maswa oyo akabelaki biso uta boyei na biso likolo nse